députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend, ya air tokukuta na bokolanda ngai. Soki ezana pokwa, bonsoir Nabino. Soki ezana tongo, bonjour Nabino. Soki ezana midi, bonjour Bisika Bozali. Bienvenue na Masolona de Pité, rendez-vous de l'information et l'actualité. Information sans agitation, sans émotion. Lokuta ezalakate. Même ceux qui te trébiché. Bomoni lobi na ebisa kibino na lobi. Mon professeur m'a rappelé, attention, il y a une différence entre la désignation et la nomination. Tozalaka vraiment attentif. Attentif. Ata soki na beti libaku na zongaka. Po ba source nyonso eza crédible te. Mais ça arrive. Lelo toza dimanche 11 février 2024. Congo na bino elamuki ndenge nini? Nde masolo tokosolola lelo. Agression rwandaise et pousser les Congolais à Sangan. Nous tendons vers la réunification du pays. Yango prof Nanga Bongeli, Émile. Atangi Sanga Lobi, conflit ezaka mabete. Grâce à conflit, la France est comme quand même grande puissance. Parce que besoin problème na balma. Conflit zaka mabete. Masolona député. Depuis le matin, ça tire dans tous les sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nom de mon ami, mon collègue, Christelle Vwanga Mukongo, la réélue de la FUNA. Je vais parler un peu, il y a Oezo le cour constitutionnel parce que l'obina lobela qui m'a mouké, mais nous continuons. Lokola tokolo bela yango to kende bureau d'âge ya kananga to kotiela bino ka moi eloko moko ya bien talaka dimanche faut des fois s'étendre aussi ça bien nakosuki sana makambo abale nakotiela bino quelques prophéties sur match sur CAN nazwi mibale soki bozana mususu bokotindela ngai ozotia prophétie pona nini parce que les autres dimanche masolona de pité tokobeta masolo ya Bakuluna tokotiela bino général Blaise azo expliquer makambo ya Bakuluna na Kinshasa bokomona ba petiango bazo terroriser batu bino moko bokokamu bokolimbisa ngai nazo sala émission na teni oyo parce que na uti bilanga eza dimanche biso tovanda kaka wate to chaka ba cravate te à la serre projet principal ou bien biso to chaka poids mingi importance na bilanga eza lokola mutu ovandi na mabele bespace ezali me ulala kasa nanzala et vous allez constater dans les Kasaï un jour nayoka ke na Louise bana bazalaki na ko acharkor bazalaki soki 70%. Ça m'a étonné à ma qualité de villageois. Bana bakozala malnutri ndenge nini mabele ezali oko kata bilanga bana bakolia nguba bakolia masangu biloko nyonso balia kezalaka wana difficulté cause à la pona ba produit manufacturé alors que ce que Dieu nous a donné on peut bien vivre et être en bonne santé. Je vais parler de ça les kinanga makese la bon rétablissement makese la yewana merci à la reine de la Changu bakenda kotala ye les kinanga wana c'est mon caméraman nakenda kanaye partout. C'est parmi les pionniers ya tokomi wapi. Image ebele bomona même ya risque. Ezamwana wana zana mbetu. Batuta kiye c'est parce que nzambe alingai tozala na ye. Batuta ki atombwa miboye na moto akwei awa mutu wane pasukaki batongi makolo elingaki kende nyonso mibale. Pota mususu na Mukongo, il est là sur son lit de l'hôpital. Courage, mon jeune frère.
nazaka na ba collaborateur nanga parce que natokomi wapi c'est vraiment une famille okuta biso nyonso tout même l'ambiance c'est pas comme ailleurs il n'y a pas de relation entre patron na bana misala te awa bana misala bazalaka te ezalaka ba collaborateur ndebo etomona makambo yango toyebisaka bino kobetela biso maboko eza malamu mais ko soutenir biso pour que tobanda kosalela bino musala oyo eza pe bien le soutien mwana wana sur le lit à subir je crois 2 opérations jusque là ezakaka makambo mwana wana mukolo babetaka vienanga Martin eloko wana photo etambola avimba mwana wana nde azwa photo mwana wana nde azwa image alala na boloko risque biso tozwa biso moko te nazwaka na baleki nanga wana tout ndenge bomonaka na ba Didier Kiku na ba Fofana Epenge na ba Mos Lubaki na ba Manix Kembolo na ba Voldi na ba Valentin na ba leki nanga nyonso oyo tozaka na bango awa on a pris beaucoup de risques pour que tokoma esika oyo voilà pourquoi soki bomoni biso tobimi ezaka kabiso te eza na bao baza sima wana basalaka musala e baleki nanga wana ndenge nazaka na bango wana batambolaka te balia baza wana balia te baza wana nafutaka bango ba million te moko pe mo wakofuta emonanaka te mais bakendaka te je suis avec eux. C'est notre équipe et je dois faire cet honneur à cette équipe. Cet honneur. Les ana batubayaka mutu aya lekiaki. Des fois. Botika to solo la makamamboka. Je commence par la situation à Kinshasa. Mikolo nyonso toko déplorer bakuluna. Lobi na lakisaki bino mwana moko akeko papa mutu macheti. Azongi tango ozotala mwana ngo wana. Eza pe yanke ya boete yake ako simba yo asali soki ndenge nini. Ipirone ezwaka temps na nzoto pour se manifester à la minute fièvre et katani. Kuluna eza phénomène baza ebele. Mais c'est ainsi qu'on ne peut pas les toko kanga bango na mukolo moko te. Toute sali programmation pour na kokanga quartier par quartier. Makala, Bumbu, Ngiringiri, Selembao, Masina, Kimbansek, Sele, Ngaliema, partout, Sangamamba, Kisenso, na esika na tangite, o nyonso bangoana. Metala ba tai na bango. Tala ba tupe ba kinwa bozo banga. Tala tumwa ba petiango. Bangoana de kuluna. Oh chaque jour tala nzoto ya oyo. Tala zoto. Mais bango bo kriya ka bangoana. Montrez-moi ces gens-là. Bango wana pona kolakisake dipiron eza eloko moko erba chuba kawana et il faut etambola na nzoto. Etamboli ekeiti ekuti malade pa ebikisi yango. Bango nyonso baza identifié. Chaque jour, police kokanga bango, chaque jour toko déférer bango. Et oyo bokomona ke bakei et si ka sengeli ba kende. Donc na ba prison, c'est pour être condamné pour na kozonga liso. Oh nyonso tozokanga. Mutu azofuta amande awazate. Pas d'amende. Bango wana bazana ba million baza libanda wana. Mutu moko te akofuta amande. Nyonso kangi justice condamné prison après un certain temps beaucoup mona bangote baza sous dipiron commandant district et seigneur basanga ka musala na bango ya kozala responsable pe ko étudier situation sécuritaire mokolo na mokolo ezana dimanche te kozala l'écoute ya population ko répondre promptement et si ka kokite a bengi ngai na échelon supérieur na kopesa makanisi kopesa ye. Même la raison que les gens avancent
ya que c'est parce que misala ezate kende na quartier bana wana bazo sala kuluna okokuta bana mususu bazana musala te me bazaka bakuluna te, c'est-à-dire mutu akoki kondima situation na ye en attendant qu'il y a opportunité. Mais misala bato balinga ko sala misala kaka ya biro ngana uti bilanga yango tozo sala bo nga wana na kati ya bilanga nazo tala ba poivron na nga nazo tala ba biloko ebele. Pour des fois ne pensez pas que parce qu'on ne parle pas ya bilanga nde tozo continuer à musala te comme on a ba pondu ya kitoko na tu kozonga na ngwa. Donc ce que otali yango yo moko comme la soyi, on ne doit pas continuer à tout acheter. Piment ozakanelo côté mais piment osombaka nyoso sombaka même quand moi jardin na lupango ko salate yo simba kama belete mieux vaut la muki ovandi na yo de komoni mutu to liate avio wana kabaka te mbongo bakabela kango mutu te mbongo eza matière ezwa makana musala kwa système mutu epekisami te mais yo ko vanda te ke okabela kabatu. J'ai toujours donné conseil. Si tout na bande kona biso ya basi. Nenge bomona kabana mibali misusu bakima kabino soki boye bakate. Je vous parle en tant qu'homme. Mobali dès que olakisi eke yo olingaka yete olingaka ndembongo na ya pesa ka yo tongo midi poko akokima yo, ne va pas te respecter. Mais soki akuti yo responsable. Ozali ko sala moi musala okomona respect ko pesa yo. Retenez ça. Quel que soit kitoko na yo. Quel que soit nini. Même koshina mutu éternellement te okoshina ye lelo lobi akokima yo. Donc yo kozala lokola mbeto à hôpital oyo aye abeli alali ala muti akeyi mususu aye. C'est comme ça que les gens bakoma légère. C'est comme ça que les gens bakoma légère. Makambu ya mboka na biso tango zomona ba petit wana bakuluna mema bango lobana bango petit tokende awa ezana bato. Les couples, ozomona tosana bango. Balongwa ce monsieur là c'est un agronome. Azara moi sina ina bana. Baboya kovanda kisasa balobi ça ne sert à rien à côté lengana. Biso tokena bilanga. Mais ana bato bavandaka yako kende zamba te azakuna vandi asalaka manzaka asalaka na nyongo verni fois senga mbongo nyonso. Donc kobonga mawana bongamaka. Ezalo kola marchandise abongisa suki asala boye puke akende koshina batu, c'est pas normal. Ba oshina kawana plus bakoyeba yo plus bakokima yo okobanda ko changer ka mikolo nyonso. Ça c'est l'évangile que nous donnons même aux capables. Jusqu'à ce qu'on va changer la situation de notre pays. Il n'y a pas de sot métier. Il n'y a pas de sot métier. Bilange kotiko zalate eloko kaka ya batu batanga te. Bilange koti kozala te eloko ya ba retraité bilange kozala pona biso nyonso. Moi j'ai vu une dame quitter Belgique. Alongwa ki Belgique. Aye aw. Azaki kuna soki infirmière. Aye awa ake kuna na mboka polo na zamba kuna. Abandi ko sale bilanga na ye pendant que ba mususu badaye ko telenga na j'attends l'ordonnance. Ordonnance ango wana to éviter soki ba to balukaka ordonnance pour servir la République ou bien pour se servir. J'attends l'ordonnance. Après abongi sivina je l'ai vu acheter un véhicule ici. Na mona sala ba forage bien kayaji ko postuler et simbité. Il ne faut pas oublier, il faut apprendre à créer. Au quotidien, créer quelque chose ou engager Pébat. C'est aussi ça. Mais nous, on va rester dans le pays où tout le monde, ce qui dérange, c'est quoi? Parce qu'on appelle ça qu'exemple. Mutumoko vient en Gawana. Nalinga ko pesa exemple na ye, bien que ba vient na biso ango, moko bala mukaka kaboye. Okomona bandiko lukaneti ba polémique na leki na ye alors que ngana sala ka polémique ni na ba yaya na ngate ni na ba to âge na ngate ni na ba leki na ngate ngana mtu a polémique te. Joseph Mabanga tata wana tozalaki na opposition mais tangu tozana ba marche te ya kebilanga okomona zo bimana ba pondu azo bimana biloko ebele
Tatawana, moi je l'ai vu. Joseph Mabanga kobana ko somba mituka. Ba Land Cruiser Yasika. Banini. Je sens que, à vous expliquer yo. Je me rappelle, quand j'avais commencé à construire ma petite maisonnette, wana naza simple journaliste, azo ya ba camion na ye, ezo memelanga mabanga, ezo ya kotika. Vous sentez que la personne ne cherche pas à vivre à travers la politique. Donc politique est comme le boulot. Et c'est la difficulté. Mutoye kaka lokola amoni politicien to nyinda ko Kinshasa komandengwa. Ce que moni ndako emati. Ce que zaya indien te zaya libanais. Ce que zaya libanais te zaya chinois. Ce que zaya chinois te zaya ouest africain. Ce que zaya kunate ezaya politicien. Nde yango moni ba candidat. Bango nyonso to baki. Mais en politique, on ne va pas chercher l'argent. Ce que vous en avez posé à Kolukambon, ça la commerce. Je vous dis. J'ai appris ici. Tu vas comme proposer même à député provinciaux pour voter un sénateur $200,000. Non, le papa. Moi, j'ai fini mon mandat. Nous avons un modèle où on a dépensé $1 millions pour avoir comme un sénateur. Parce que, ou bien vous avez un bomba. Ou bien kaba immunité, bobo makaba tunabutu, ou bien vous avez je ne comprends rien. Nous comprendre. Mais moi, j'ai dit aux capables, ne devenez pas des marchandises. Nous avons une autre vision du Congo. Et nous sommes basés ndenge toko zongi salibala ya ba Congolais na mboka na bango. O ba ina pamba alors que mboka na bango kitoko. Mboka oyo eza lokola paradis terrestre. Batu ba ina ngo pamba. Ba komaso kindenge l'agression ya ba Rwandais oyo bozomona ezo salem. Ba agression ya ba Rwandais oyo. Lelo, j'ai compris que à quelque chose malheur est bon. Ba Congolais ba bandiko sangana. Avant bazaki kotikela batu nyonso Kinshasa batu bazobina kaka batu bazomela batu bazobina lobi nazo ibisabino ba manifestation devant les ambassades ba mitu kamisusu ya ba ambassade bazikisi ba biloko ebele ba Canal Plus oyo Canal Plus mikolo ya zomela mai na tonga azomela mai na tonga tozana posa explication te yo ebisa biso pona nini image na biso le kakite tozo kabambongo nyonso na maboko na bino to pesa kabino et bino ba Congolais mususu vandi wana moi je ne suis pas les chaînes locales hein moi je ne suis que Canal Plus habita mususu tela mususu batu wana ozolanda balobela kabino bolamu te tous ces gens là tous ces wayambar là balobela kabino bolamu te yoko koma ka patriote mukolonini tala ndenge ba Congolais ba telemi na Kinshasa. Les lobande konabiso ya este bazo sentir que maintenant mariage zonga ba sentir que bango bazo bunda kuna ba wazalendo na front bazo mata Kinshasa awa mupepezo mata oh comment j'aime bande konanga baza na France ya bino yango je vis une forte mobilisation comme pas possible biloko yo salema kala ndena moni na Paris Macron complice biso toko zala kaka papa tjelanga na biloko wana ndenge nazo sepela nango Macron complice Kagame!
Ça suffit. 15 millions de morts. Ça suffit. 15 millions de morts. Ça suffit. 15 millions de morts. J'ai senti avec les drapeaux du Congo. Parce que tu vanda qui mikolo belé. To comment qui to kabwani à l'occasion de rien. Ba misusu ba komi ba Zaïrois. Ba misusu ba komi ba Congolais. Alors que quand vous faites quelque chose, comme les Zaïrois, le message ne passe pas parce que le pays Zaïre n'existe plus. Même s'il faut te changer de drapeau un jour, même s'il faut te changer hymne un jour, neti babiso na aser. To zalaka pour l'hymne national ta. Parce que notre hymne national met tout au futur. Par conséquent, nous peuplerons ton sol. Nous assurerons ta grandeur. Et bisona aser, tolobi, il faut agir et agir maintenant. Et là, je sens l'unité, la réunification du Congo et la RDC. Et là, qu'on a 5 bande konanga et diaspora. Combien je vous envie, surtout bande konanga France. Je parle de mes frères, il y a France, parce que j'ai vu les images là-bas. Awa ezo inda, tangu ambassadeur bazo bengaki, makambo ezo tambola bien te, bon, kuna pe balobi, te awa manifestation ezo salem. Bon mouni, nde loko tolukaka. On doit taire d'abord nos différends. Nos conflits internes, tovandi changonan. Totalina nous, Kagame oyo aleki. Kagame oyo, qui distrait tout le monde, et qui engageait même nos frères, qui ne sont là que tangu to la muti boy bango soki olandi bango ezaka message ya Rwanda yango na lobby autant boboy Canal Plus pona bato ebele autant boboy ya biloko wana la voix par laquelle le Rwanda vous parle pour vous décourager. Je vous ai mis 2 militaires hier, je ne sais pas si ils ont mis, aujourd'hui je vais demander ça. Bon, comment un militaire moko à la masque, oh je suis au front, monsieur le président, vous sentez qu'il n'a rien à voir avec un vrai militaire. Ok. Félix Antoine, en tout cas, son excellence, Nazo Ebisayo, président Nanga, ezala ba généraux, ezala ba colonel, o nyonso ozana bango kotoyo, bazo kosa yo, bazo ebiso biloko moko ya pamba, bazo tinde biso na zamba po bakende nde kote kabiso. Tango tozo kende, ezala sokoi, ezala avion de chasse o ezokende ko beta nde musika ezobeta nesika mongo nazate ezobeta nde biso moko mais biso toye poto bundela mboka to regagner parti na biso ya mabele oyo ezali occupé pa munguna mais tozo zongote eza ndenge nini yo moko na ba ministre na yo na ba généraux na yo yeba ndenge nini ya kosolola na bango poto zala na solution correcte po awa biso toye musala. Mais makambo ezolekana tozomona eza clarté te boyebisa biso eza nini soki bolingi ke totika ngo tozonga pe pa na biso po totika pe mabele na biso totika ngo tozonga po tozomona en tout cas boyende koteka biso yo na bato na yo yeba ndenge nini ya kosolola na bango po biso tozala na solution correcte po eza oyo boye te. En tout cas son excellence tozo senga yo na bolimbisi nyonso oyeba ndenge nini ya kosolola na bato na yo nyonso baza na Nord Kivu mabele nyonso Nord Kivu ekomi bakomi koteka nde biso tozokende bazokende kotika biso na maboko ya munguna akata biso liaison mampinga leta bakata biso liaison ndenge wana. En tout cas est-ce que okondima koza na basoda to oza na bango te ndenge nini bazokata biso Goma soki Goma etombe yeba ke Congo mobimba etombe. En tout cas o répondre biso ozwa souci na biso toza nango biso bana mboka tozo bundela nde mboka na biso
tokolinga te parti na biso mabele bayiba ngo na mutu mususu biso moko tozala nango. En tout cas, mon président, ça l'effort nyonso, s'il fallait qu'on changer bango, pour te causer la bongo te. Tokufa biso nyonso tokufa pe toko silao. En tout cas, tozo senga yo bongo. Minduki ya minene zate, bazo tangisa biso manduki ya minene. Lokola ngai na tangi nano kano sans recul. Eza na bato batangi 14.7. Eza na bato batangi 12.7. Eza na bato batangi SPG 9. Mais tozo mona ngote. Tozo kende kubunda na nini? To kende kubunda kaka na kalashi na maboko. Mais munguna aza na barma nyonso ya minene. Mais biso tozo kende kubunda kaka na kalashi na maboko. En tout cas, oyo wana Goma eza makamu mususu. Son Excellence kaka soko zi solution ya makamu wana. Zo solution pour tolonga. Soki te tokolonga te. Bato wana bakoya kolonga biso. Mais quand un militaire parle, oh ayeko sugi salobi, nous sommes capables. Merci beaucoup. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, tu n'as qu'à apprendre. Au lieu de parler, il faut voir avec tes deux yeux. Oh, yo bomoni na sewa nande docteur wa bandaki ko soigner bango. Tala soko ina biso ndenge sali musala. Hein? Groupe des infos. Groupe des infos. Tala pema oyo ngana meli. Sakite mobambi rote wapite mena kolo ya ngomba. Merci beaucoup. Toloba toko wapo na ekolo. Pone ekolo na biso toza capable. Pona yango merci beaucoup. Vous sentez même Bawazalendo tangu basoloba, il y a ce courage là, les gens sont debout. On n'a pas besoin, il y a pas tout qui décourage les gens. Ceux qui ont makasi oza ndenga côté les matés, olingati okende fronter. À la différence, même awa j'ai vu bato muto qui marche de colère, yewana na mbunda zo betaka na bi depika. Biso mukolo to telema pour dire non à l'agression rwandaise. Papa, rappelez nga eloko wana. Nous sommes agressés par la police, donc nous sommes en train de soutenir et ça s'est fait. Non, 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 non. C'est pour le pays. Nous sommes là.
ezana marche te na Kinshasa o masasi betama lokola oya biso wana aser to sangana kana batute Action commune pour la République major ye moko mbangu major ye moko mbangu tango ayoki alobi wana lacrymogène te e biso tozaka boy oui nous sommes bakolo ba marche ba yebani na Congo. Voilà pourquoi je n'aime pas qu'on touche à mon ami, ma collègue Christelle Vwanga. Botika battaque contre Christelle. Christelle n'a pas battu sa vie sur la fraude. Christelle a battu vie na une fraude. Christelle s'est battue sur Bazomona. Sur tous les plateaux, même sur la production parlementaire. Non mais attendez. Il faut quand même reconnaître. Tangelanga parmi mes collègues nabiso ya basi tozalaki na bango. Tanga 5 basi oboya kotanga Christelle Vwanga. Ba pesi commission ya droit de l'homme et bouger. Ba pesi commission ya genre comme présidente et bouger, vous sentez qu'il y a une personne qui existe. Même d'intervention naïe. Bande konanga botika agitation. Et votre malheur, c'est quoi? Vous pensez que le président Kamoulet, président de la Cour constitutionnelle, il est président comme les autres? Non, celui-là, c'est un pasteur. En dehors d'être,
Mais lui va à la cour, va prêcher. Va à la cour, va prêcher. Voilà pourquoi il met tous les avocats à l'aise. Nabao ba yebi français, nabao ba yebite. Nabao ba maîtriser procédure, nabao ba maîtriser te. Il est là. Le président. Monsieur le Président, La Cour constitutionnelle, il n'y a pas de premier président. Monsieur le Président, distingué aux magistrats. Ils ne sont pas magistrats, s'il vous plaît. En fait, même un magistrat de carrière, dès qu'il arrive à la Cour constitutionnelle, il n'est plus régi par les statuts des magistrats. Distingué juge, pour les regroupements... Ça commence bien. Il est là. Soyez calme. Et laissez Christelle tranquille. On ne doit pas continuer à la pratique et à Mykolonios, non. Laissez cette dame tranquille. Laissez-les tranquilles. Parce que Christelle, même quand elle descendait pendant la campagne, Christelle a quitté au moins quand même Angouma, il y a comparé nanan. Sans qu'il y ait kabela mutumbongo. Parce que makambo bambongo wana biso toyeba kangote. Et l'Assemblée nationale, où les assemblées méritent qu'aux alana batu capables, il y a qu'à défendre batu, les parlementaires. Je l'ai toujours dit, le parlementaire. Voilà pourquoi nous avons rappelé Kabino Hermoko, na lobi bache la bino mwa muke. Lelo Bopessing a raison. Jean-Pierre Bemba a proposé peine de mort. Namoni Batunios, tout celui qui va trahir, ainsi de suite. Mais moi j'avais parlé de ça à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si la régie va nous parler de ça. Honorable Président, permettez-moi de parler en lingala parce que je suis à l'aise. En lingala, Honorable Président. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Boyebi, il y a peu, le président de l'Assemblée, Alobana Bisso Awa, chers collègues, quittez les groupes armés. Tout le monde a une petite blague, ma collègue Nabiso Missoussou Baya comme menacé président Awa. Les lots commis, wapi. Est-ce que Bozomo n'a que l'insistance, Oyo Elingi Kosale Mayake Tolobaka, est vraiment une décision ya côté kakabande bisika bande comme sous bazali ko dépendre. Combien basi bazu motion d'information ya kolobela biso o balingi balobela kaka awa pour que to bimisaka ba makam. Honorable député, chers collègues, vous allez constater que insistance ya ko dévoiler pour que to zo kamakambunos to tchaka sur les réseaux sociaux, il y a un objectif d'affaiblissement de notre armée. Depuis un certain temps, ngai na mitunaka banani babomaka na est. Est-ce que zabangelo bakitaka babomi bazongi lola? Bao babomaka na est, bazali kaka awa bisika tozali awa. Et comme vous savez, chers collègues, depuis des années, ezana batu baboma na sima koboma baye kozwa ba fonction na Kinshasa. Et nous devons nous lever comme un seul homme pour na côté les melabango. Voilà. Tozaba parlementaire te ya kokende konimba. Ici, Masolo n'a député, ils ont l'obligation de redevabilité. Mbote na collègue Nanga Moussoussou, Inago Sikasongo, l'a réélu. Toebanaki, Toto Ebani l'Assemblée. Mais il faut voir qu'il y a un pasteur à la Cour constitutionnelle. Voilà, nous avons Sabine. Beaucoup de la surprise. Beaucoup de la surprise. Mais si quoi le loko etika libiso ezani bande konanga. Le loko ezamoko. Oui, to sali ba manifestation. Mais il faut tomituna. Nous avons appris que SN a quelque tia siège naye na Kigali. Est-ce que zaya solo? Ce que zaya solo wana penza tokolo bana ba congolais bande konangai totika nano avion na bango to banda ko matata ya bande kona biso ba africain toko matana Ethiopia ne toki toko matana Kenya toki. Il faut hermoko ko multiplier ba stratégie toko banda ko chambongo te pour que bakende ko somba manduki ya koboma biso waneza yangote kocha mbongo pour que basomba manduki baya babo mayo ba intérêt nyonso to komona ya kezo soutenir Kagame, il faut totele mela yango tobo ya kocha mbongo na biso eloko to kosala ka yango
koboya kotia mbongo na biso bisika bazosomba manduki pona koboma biso tokufaka likolo ya minere na biso mikolo nyonso non eza yango te basala awa ba français wana biso pays francophone tozalia bake kotia la tête de la francophonie baye kotia une rwandaise un pays anglophone bazozwa biso bazoba. Et quand la France voulait qu'on protéger ba intérêt na yemi suswazui ba militaire rwandais a fouti bango mbongo ba ke ko garder kuna parce que Kagame a manka bango respect. Bane konanga tolo bani. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble. Oui, Lélo, tout ce qu'on attendait. Mais Dieu merci parce que place de komaki na makamuna biso ya bal ils a place tous aji ko kanelate. Mais le ko beti faux, ce sont les prophéties. Papa tselanga basali na nzambe wana mibali. Peuple congolais nzamba lola apambola biso et sika nyonso yo zwingai nalingi s'il te plaît oyokanga. Pardon yokanga nzambe ya lola ayebisinga boy. Congo tozozwa oyo ezali coupe. Coupe ezoya awa na Congo. Yokangai Congo tozozwa coupe. Coupe wana ezoya awa na Congo. Bien aimé soki coupe wana ye awa na Congo. Eya tout droit epai na ngai mosali na nzambe pasteur Jérémy Bolances. Coupe eya awa na limité 12e rue na bondela. Comme ça gouvernement ça na ninga kosala. Soki gouvernement azu coupe wana eye ke aye a moningate e kozala malamu me kimie kozala kati na biso te. Mais soki boye kaka ngana bondeli bien aimé nzamba yebisi ngai ke kimie koti na Congo. Omweka neto sepa na coupe wana ka ndenge kimie pe koti libela po na Congo. Na lobi yango na qualité ya mosala nzambe. Et siko yo zwami partager oyo ezali vidéo oyo nzamba lola apambola biso bayo. Alatif bareze moko alati pembe. Papa, nazolo banabine loko moko. Si Dieu n'a pas parlé, il ne faut pas parler à sa place. Soki nzamba lobité, il ne faut pas korobela ye. Okobana ko justifier ce qu'on est et pas bandimi. Bozo sala biloko ya boule boy. C'est pas tout le monde qui doit être appelé un homme de Dieu, serviteur de Dieu. C'est pas tout le monde qui a reçu l'appel. Il ne faut pas église ezala lokola mutu so ki avandi bo amoni ke eloko ezate ami comme si musali na nzambe abandi parler en langue non. Maintenant, voilà ce que ça donne. Yebisanga. Voilà ce que ça a donné. Comment vous allez justifier ça? Dieu s'est trompé? Bon, on a habité. On a habité. On a habité. Papa tselanga nanu nzembo nanga wana ya kilubakati. Avant que na pesa quelques numéros ya ba capable. Yo muto yo kaki bien te na yo kaki onde ko Eliezer na kanyi numéro malamu te. Olingi wa dere soki ozala Kinshasa yaka na Kabinda 102. Croisement Kasavubu na commune ya Kinshasa. Au commune na station na kwa utangi 3e parcelle. Pour na kokoma capable. Ce n'est pas un parti comme les autres partis. Ozomona bobundi après obunde linde mutu na mwasi na ena bana na ye bango ba se retrouver ka non. Ici c'est l'amour du Congo, le pouvoir de l'amour. Nejatunene tibi yaba mundu kisagaleta ibantu kwalamuka kuli bantu bayukile kutafula mwanda waleza shika tafula pano ne matenga kuluka ino si ubanda ule mudamu abo muyule butatangi ne bupola pola ufundisha abantu ke mukalonga wisekese aye babo nabala wiulonga bya munyashi ulombola abantu lekai wifi lekai bo wifi abantu bakeleke lekai bo wifi banwe mukatemanga aye babo wibaka timpa kiwamanga kutaluka nekwenda kwenda ngendo milambe kufundisha abantu bayuke mwana waleza usonganya abantu twingidile ileza tulayi milambu nebya kujikisha kana ikubalanda bige muluwirwaga aye mwine babo kutula byokomfikira bakwabo nabo ibalombi balombela betamba munjimi. Ah, voilà.
Biampe. Biampe bakalenge mwa faiko. Buluba. On a évité. Balouba. Allez, ceux qui sont en Belgique, au ligne comme capable, ben on a 00 32 465 551 886. 00 32 465 451 886. Ceux qui sont en France, 00 33 662 177 696. 00 33 662 177 696. Ceux qui sont au Canada, au composé 001 438 931 0460. 001 438 931 0460. Ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, au composé 001 707, soit 707 567 38 12. 001 707 567 38 12. Ceux qui sont en Angleterre, au composé 0044 745 942 47 91. 0044 745 942 47 91. Le reste des pays n'a nous totangité, c'est parce que nato qui batu bavandi si masolo angote. Non, il y a l'Afrique du Sud que nous allons vous ajouter les numéros prochainement. Bandeko, je sais. Ezana Bandeko, batindela kibiso déjà quelque chose que na Irlande et Kobanda, il faut total. Je crois que j'ai une vidéo, bien sûr, une vidéo yaba oyo bazali kobonga mapona Irlande. Bientôt Acer Irlande arrive avec le capable Patrick Chamala. Voilà, ça c'est le message que nous avons reçu. Vous pouvez vous organiser na Suède, je crois que Bobenga Kingai, mais il n'y a pas une organisation parce que biso Acer eza parti moko ya bato sérieux, makamwa sérieux. Hein? Bato sérieux, voilà, je vais voir les capables, il y a Irlande. Voilà. C'est là. Capable d'Irlande, Acer Cork, bientôt Acer Cork, Acer Irlande, Acer Libanga, Acer Show, Acer Libanga, Acer Show, Acer Libanga. Merci beaucoup. Et voilà, Acer Show, Acer Libanga, voilà. Pour terminer ce numéro de l'émission à Solona député, la dame présidente et à bureau d'âge, nous sommes là dans le Kasaï central. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, champion de masculine positive, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un véritable hommage de sa brillante relation de la tête de notre pays. Laquelle vision est concentrée, s'il vous plaît. À la base de l'axe de Scipion, c'est dans il y a nécessité de l'implication de tous avant de plusieurs défis auxquels
oyoki nini nga nalobi na nga nayoki eloko moko te nasilisi émission bandeko na nga botelema parce que votre pays est en danger. Allez, on se voit, merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.